ndeko journaliste. Se présenter aux amis tout le monde était dans cette station. Ngai naza ndeko na bino monta. O babengaka na kombo akumba na ba général. Problème il est comme il y a le monde transport dans la circulation c'est tambola tout va pas souffrir va tout tambola ma police c'est pas quoi. Problème oyo bomoneli circulation za na nzela te eza nde mpona tracasserie eleki ebele na monde ya transport yango nde biso bakongomani tobibenga na komba bakongolais de père et de mère yango nde tolobi ke lokola tracasserie eleki ebele ngomie tobomba mituka na biso na place tobima na nzela tracasserie tosala boye tracasserie parce que na monde ya transport tokóma na ba équipe na équipe bazokanga kaka mituka bazokanga bamoto tozoyeba te bazokanga mpona nini nyonso wana eza à la cause ya ndeko na biso oyo tozobenga monsieur le ministre Mbokoso ye nde moto azofavorize bamabe oyo esalema ye nde moto azofavorize kosinyaka babese kosalaka boye po bakongomani basouffrir mais lelo oyo tocreve ndeko Mbokoso abimisi mituka na ye na nzela te lelo oyo peuple bazosouffrir mpona transport tomoni ndeko Mbokoso abimisi mituka te mpona totalisa eke aza moyibi na makambo azosala bese abimisi bese ya 1 mois ntango oyoki ke bachauffeur bazosala grève abimisi bato na ye na nzela baagent baza lisusu na nzela te kokanga mpona hausse de prix kokanga mpona boye ye ndeko Mbokoso azosalela leta biloko ezomata eza hausse de prix te carburant ezalaki na 1800 lelo ekomi na 3000 fois eza hausse de prix te kaka hausse de prix kaka ya bachauffeur ya mituka na bamoto nde hausse de prix yango nde tozopesa bino bamessage oyo bobomba ngo te bomeka kolakisa ngo na bakonzi ya mboka po bameka kotalela biso eloko oyo ebengami na nkombo ya tracasserie. Alors excusez la kati ma batemo na mboka lelo na terrain na bino mosala na bino bosalaka na transport toza na combien de services po tokoma omona bapolisier bakoma kokita na terrain baujana banini tomo toyebi ke mosala ezalaki mpona baroulage batomi komona bato ebele nini antuka ndeko journaliste otuninga mutuna moko ya esengo ebele otuninga mutuna moko kitoko na monde ya transport tokoma na ba service ebele oyo bazokanga kaka transport oyo batimbeli deja ke na bureau eloko ezalaka lisusu te na nzela nde eloko ekoma toza na policier ya liboso policier oyo abatelaka population na biloko na ye lelo policier azokanga moto azokanga mutuka toyebi te eza mpona nini toza na service mosusu ya pepe toyebeli ye ndeke atambolaka mpona kokanga bapolisier oyo basalaka batracasserie na nzela polisi oyo abimi sans batinda ye nde pepe akangaka mais lelo pepe akomi okanga mutuka azotambola mpe na mutuka mpona kokanga mpe mutuka kokutana na moto kokanga lelo toza na gmi échangeur apalukaka na mutuka wana bakoma hospité wana échangeur azobaluka na mutuka wana soki bakonza mboka batie tembe bameka kotinda bantu na bango na mwa kolandela ezobima na mutuka wana na ba 19h nayebi so tina ba 20h so bakangi bamoto moke kozala plus de 300 moto na 300 moto wana amande ya 70 000 francs amande ya 70 000 francs koyo beta fois 300 montant oza na mbongo boni oza na mbongo ebele yango nde omoni lisusu bapolisier bazoyoka lisusu kosalela leta mosala mpona kosilisa phénomène tobengi kulula te yango nde omoni bapolisier bamipesi kaka na nzela na service ya kidiaba na service ya kidiaba nyonso wana toyebi yango wana nani baramoto koleka te meme ye matampi bata mosusu babi ekotaka ye mais awa baramoto moto ekoleka na normal boye te bazoyamba yo ondire messi abeti balo ekota na poto bacomprendre yango nde tosenga na bakonzi ya mboka bazweli biso bametre volonté oyo bazobenga babiro de opesaka bango bamatrake wana mpo bamatrake biso bato wana baza bametre bayekola likofi bayekola kobwaka bayekola kobamba me biso oyo tala nde nakondi lokola ndeko eliezer boye sikoyo
tokosuka wapi natrakaseri oyo merci na babiro de wana azotrakaseri kokatelaka bantu ya mituka contact en place kosalaka badésordre kosalaka boye yango nde bino okiti na terrain tosepeli na mosala bosali yango nde tomesana koloba na bino ke bakonza mboka kotalela biso likambo oyo ya trakaseri soki esili biso mpe tokozala na bino na même morale likambo bakosa bino ke bamonta bakotaka sans sinike boye na boye soko monta azokota sans sinike yo policier mosala na yo eza nini yo roulage mosala na yo eza nini yo moko ozo yebisa muntu ke yakoleka boye finanga na mponga bi tomonaka yangosi policier bafina ye 2000 fois mpo moto alekaka sans sinike mosala ya la police ekufa tosengi na ministre na biso ya intérieur Nicolas Kazadi atalela biso eloko oyo moto abimisa eloko oyo ata na epoka kasongo tonyokama boye te moto abimisa eloko oyo na epoka kanyama tonyokama te moto abimisa eloko oyo eza kasongo ye moko bano kasongo atelemaka akangaka bamoto na boulevard ye moko bazoi mpe na bilili azokanga bamoto mais sikote azobosana bamoto natikaka yango pamba te epesaka ye mbongo 120 000 francs 100 000 ya amane 20 000 francs ya friere mbongo wana ekendaka kaka na moko na poche na ye silvano songo ye moko moto abimisa eloko soki nakosi bantu mosusu bakoloba silvano songo moto abimisa opération kokanga moto kokanga mutuka eza ye moko général silvano songo moto abimisa eloko eza yo okinjo biso tomwana yo obenga bapolisier na parade yo oza numéro 1 ya la police totikala komona te obenga bapolisier na parade mpo opesa bango morale un jour esalema te tomoni na tala kanyama azalaki chaque samedi azobengaka bapolisier na parade azopesa bango toli na nzela botika kotrakase yo botika kosala bokotika mais yo botikala kosala yango te yango nde nalobi na suki wana apesi mpe bakonda mboka mbote tozobenga colonel samorai aza awa colonel samorai aza awa ye mpe biro de mokonzi atrakaseri okozela mpe bilili mpona okobakisa osengana ndeko ministre ya transport provincial soki azokoka makambo te adémissionne abenga biso baafricain tobakodémissionne te toza incompétent démissionne olanse baangent na nzela bato bapesi bongo mikanda ebimaka te tima mais ntango oyoki bato basala grève olongoli bango na nzela ya mibale général kasongo sozokoka mpe te démissionné po ataka nyama asala bongo te tous les services omokanga moto na moto BP ondokanga bapolisi atrakase mais oyo ayo BP bazokanga mituka na bamoto tolemi bino so bokoka makambo te botikela bato mosusu baya bamituka la polisi ebimaka mpo ya reverse bino mbongo leta soni mituka wana mpo elandaka bakululu bato bazosouffrir bazokatakata bato kululu na bokangaka te lokola botimelake moto eza na mbongo mituka eza na mbongo sokangi okozwa 100 000 okozwa 50 000 kululu eza ebele ekomi ebele bokangaka te omoneleka bamoto na mituka eza faci soki yo moto onomaka bato wana soki kasongo asala mabe biso tomona kasongo te tomona yo kasongo aza incompétent longola ye luka général mosusu tya toyoka kuta ya osali onomaki da bagénéral mosusu nini ezozanga otya ya place o kasongo abe biso mosala la polisi ezokomprendre te pcr kutu moto aza habilité akokanga biso pcr akangaka so motuka te akangaka moto te ekoma ujana adongola plaka moto atobola bapine wana totuna nani apesa ujana pouvoir ya kolongola plaque ya kotobola pine ya moto nani apesa ujana pouvoir c'est kasongo policier nyonso apesa pouvoir c'est kasongo ombongo wana ezongelaka ye yango botongatonga bandako salaire ya malongo te metala bandako ndenge ezotongama na Kinshasa bacolonel bagénéral bamajor bozotonga bandako bozwaka ngo wapi bolelaka leta futala bino bien te ebongo bandako bozotonga bajipe ezouta na mbongo ya batransport ya bamoto na mituka bato alors yango lelo bino bozwi décision bolobi bokosala tozwi décision tovandi nanu bakota bakanga lisusu epuis ndenge togreve boye soki bazwi solution te tokobanda mpe soki na bini bakangi ngai naza honor tobomai nga na bango tobanda komanaka na bango lokola topesi message bayoka te tour oso tozongi na nzela okangi nga naza nord na biloko na ngai tokobomana na yo yo ujana
oyo biro de po PCR akangaka yo soko osali obuki mibeko PCR to problème PCR boye naza compétent akokanga odia naza incompétent akokanga biro de aza incompétent pepe aza incompétent PCR tososaka ye po eza mosala na ye eza police routière. eza te ministre na biso aza mpenza yamba azomela na bapoto azokoka eloko moko te ni eloko moko te azokoka azonyokola biso mpona kozwa mbongo meme 20 000 fois okoriske bariske na lolenge moko impossible okosomba kitance osomi otoza de transport ovandi normal okomona o pesa boye okangi moto 50 000 eske par jour mota akokanga 50 000 banda to akozala lie te mais ye fe ndima bafutaka ye bongo azwango eske akendaka ngo na trésor public obi atiaka na kati ya poche na ye biloko ya boye eza bazofingisa nde chef de l'état azokosala mosala te eza nde rere na bango moko kasongo na premier ministre bango nyonso baza ndenge moko bazoyiba mbongo ezokota na bapoche na bango na bapolisier na babiro de donc bakululu bazokata kosala eloko moko te bazobotela bato bamoto me bazolanda te so bakangi kululu okomona bakangi lelo lobe abimi bakomi nde bandeko na bango trakeseke eleki na mito oyo eyebisa ngai ndako ya bato tokofuta ndenge nini bana tokotangisa ndenge nini donc kolia ekozala lolenge nini bazonyokola biso président ameka koloba mpona likambo oyo alongola bango atya bato mosusu peut-être ekoki kotambola bien mpona biso donc tolembi bango balongwa bakende grève dezo tokoloba nini biso tobulaka na balabala place nyonso tokendaka boye omona policier ujana defense basaka bamisaka ku baza na bapese na banzoto bakomisaka ku bakende papa pite kasa bahotel masite pie nyoto edomuta mibeko image mosu na ndako no 4 ekena paske na sati moto omona policier ye saki na mokongo saki na mokongo banda kokanga moto mitu akobenda bapepe tosopaka bine pamba $110 siso bine ebebi nyonso na place ya patron okolobani bato kolopine kende na sida kujani moto bamoto to na wuleri suka kaka popo wuleri leka kaka minute bitekrimi kuna boye moto sokoti boye ta bametre na badembela na bamoto bakanga moto boye 500 000 amani 500 000 balobalisanga mwana ya soda oni nango mboka oyo papa azobisama mpona biso papa fati biso tavotaki o na papa aloba pepe d'accord yo ozalaki zala na biso papa fati zwa solution bese oyo baka transport bese bato un mois esili ebimisi totokende wa mbongo moto osomaka mwai te surtout tiana na ziki dakamona variel ya bakoli biloko ya ndako bakolanda ona ezali nango papa pite ya kazali papa bapesi ye intérieur yoza moto ya mibeko papa pite ya kazali landela tomabula mutuka totie singa singa ngata nzoto lokoma obi makamu todiembela tozobanga kokita na se omona okita bametro bakomba bamotambola kolobisa te nga napesa message kana ministre ya transport bameka nanu kobongisa mosala na bango oyo vraiment basunga chef de l'état na mosala oyo baa kati ya kosala vraiment basunga chef de l'état bato ya transport bakomi ebele na nzela na kasere ekomi partout kokanga moto ekomi lokola cope na bango mutuka ekomi lokola cope na bango eloko ezosala mpasi ezi oke omona eloko lokola moto bakangi yango na kala fungula ma ezofuta mbongo ebele koleka na mutu donc ministre ya transport aza na eloko oyo azoloba te nga moko na victime susi ati oyo ezalaka na nini na kalembelembe avant okoma wileri
bakanginga place wana na mikanda nyonso mpo na casque olati casque ya te savon mpo na casque olati casque ya te bolobi ndeni oyo fo opesaka 80 000 donc ministre aza au courant ya makambo wana na kumesa commune wana aza au courant ya makambo wana 80 000 mpo moto alati casque na motu te après ote pesa biso ka 50 000 na boyi baye kozwa 20 000 francs na ba 20 heures na ba 20 heures bazwi 20 000 francs naye komona bango bakomi kokabola bambongo wana bango moko bato ya transport wana bato wana bazosala batracasserie na nzela wana service service nini wana tokoyeba soki eza service ye wana soki nani ministre ayebi bango parce que balobi ke bazotambola signature ya ministre nde apesi bango bese wana na komesa commune wana ayebi baza okura ya makambo nyonso to me basunga chef de l'état eloko baza na kati ya koluka wana toyebi te so baluka nini bachauffeur basala totali mpe na nini na entrée ya au commandement entrée ya nini ya shaumba baboyi bato batelema place bien sûr place wana kotelema ezocreye bamoutrage mais ekomi moto ata atelemi mopanzi place bango balingi moto otelema ekomi baye bakani mitu bakotokola bapine ministre zwa mosala oyo ezosengela bapolisier basala mosala oyo ezosengela baroulage basala mutu nyonso to akomi kaka aza autorité ata moteki ya nini aza kaka ayeka boye atelemi akangi moto akangi moto nini oyo naza moto ya transport olandeli boye aza mpe na carte na ye sisi na ngai eza ke bosunga chef de l'état bosala mosala malamu nde message nga napesa bino longola bato nyonso atu baza na nzela bato nyonso tu policier azala na mosala na ye psr azala na mosala na ye moto ya mikanda ya leta ya nzela azala na mosala na ye batika makambo ya kosala bamikanda wana bakomi osala bandako na bango babimi nango na nzela oyo beza ministre nde apesi lukumese nde apesi osilota bato ya bato wana bayebi na bango likambo ifosko bango moko basala suivi mpona bato wana baza na nzela nde likambo wana alingi nayebisa bango basunga chef de l'état na mosala na bango basala nini okoki koloba po papa toloba mpona likambo etali chauffeur likambo etali nzela soki totie kuluna aovivre kutu normal chaque jour acalme mais moto aobula na nzela soda alingi ete atelema place oyo bango moko balobi ke arret balingi te totelema siko totelema we so batie baparking ya bamoto na mituka na bandako na bango toyo telema ekomi kaka otelemi boye akangi yo embouillage infraction eza ata manda 50 000 so toya kosalela bango ebela bajeune bana kinshasa so bazongeli mosala kuluna esala bien so tosoutenir chef de l'état seke bayebisa nao basoda batika buzoba bazosala na nzela kimoyibi